nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino betika ete kimi ya nzambe tata eyingela omabuta mabino tokufungola ezwi ya mokolo mwa lelo na liwa penza esali pasi ya garde rapproché ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo pe tokolobela maimanso makoleka na kati ya République démocratique du Congo tokolobela pe bongo lelo bongo na Tchango esilaki bongo koyinda kasi mwa nyungu oyo esalami na nzela ya la police pe bato misusu nde tokoyeba penza kopomola yango pamba te awakati na wesiki ezali omoni ndoki belela nde katolobaka na bino ezwi ezali branche moko ya chaîne ya Libération Océan du Congo epai oyo toyaka bongo bakongomani epai oyo topanzaka tosasaka tobelaka moto ya papa le moloto ekita esikisa misala nyonso baloki ya yekolo Congo epai oyo toanalizaka ensemble epai oyo tosensibilizaka toconscientisaka tomobilizaka tolongolaka peuple congolais na bolema epai oyo totiaka bongo litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean Baptiste epai oyo toyaka bongo basinzeli komobetaka mbela koloba ete ntango ezali mabe totelema po ete tobundela ekolo ya biso epai oyo totelema ferme fidèle kola bakuke mpona kozelaka lisekwa ya République démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso lela bourrère waloba na biso déchet fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezwi la montre religieuse ezwi popo bandeko balandi pasi pe ma lolenge na hôtel ko yebisa bino na libango ete tokolobela bongo liwa ya garde rapproché ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo oyo awuti bongo komokufa bandeko na ngai ezali bongo pasi pe mawa équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na ngana kunya do ngana États-Unis d'Amérique bandeko soki tokoloba kama République démocratique du Congo bayike boko mona mo kola masano République démocratique du Congo tikino lelo ezali bongo na bombo bozali komona ete lolenge kanye bazali bongo ko menacer mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na bosalisaka ye makambo oyo longo banaki te na bosinisaka ye ba mongoloto ya ba papier po ete kozwa ekolo kosala ye ba menace ndenge bolobaka na lokoto ya français na banzi ete soki tozongi sima bokoyeba lisolo ya crash oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akendaka bongo na ngambo na bango kosolola na bapaya ba président misusu oyo balongwaka deja ya Nigeria boyebi makambo nini esalamaka na bokele kotala bilanga lolenge nini bakendaki kosala yango makambo mayike oyo elekaki kuna mwana mboka Félix Antoine Tshilombo atombolaka mongongo na ye koloba ete mpo na Congo akotya moto na ye bakata kasi na nsima na yango bomonaka crash avion oyo bato bayike basila kobunga tikino lelo bisika bakenda moyebana te bino moko bobimonaki na nsima nango mawa ya lolenge ti emema bongo papa leki ya Félix oyo azalaki bongo na maison civile si je me trompe pas bino banso bomonaki yango abana bongo komotala makambo etali famille ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo pe molonga na ye pe libotali ye mobimba bomona lolenge nini papa wana ya maison civile asila bongo komokende bandeko balandi makambo mazali koleka na République démocratique du Congo ezali lisusu likambo ya moto moko te ezali likambo te ete ngai na yo tolobaka ete ezali faute ya moto boye ezali faute ya moto boye te ezali biso so bakongomani tovanda lisika moko na mesa moko pe tosola ntina ya likambo na biso kilama etetala otaki tumbakale koto mokele konefa pekato na akene mama la chabienne mama sociale mama balabitike na akene pe pasteur na biso ya Mont Carmel vraiment kaka na akene bobondela kala tena la biso pasteur Aleki Tete molongani ya mama Lorette Kitete bandeko langa ezali pasi pe mawa boko mona lelo Didier akufa bobele ndenge wala zaki pe garde rapproché mwana mboka Félix Antoine Tshilombo mais akufa kila ba makambo oyo Didier akufa likambo oyo elongo balite sika pe ndenge Félix azali wala garde rapproché na ye awuti bongo kufa nani abomeye bazali kotalisa na Félix nini bazali koyebisa na ete keba pamba te o biso tokoloba na yo biso ne bato topesaka obokonzi wana yo soki oliki ete yo kosala biso ngumba yeba ete liwa lizali mobele na porte na yo pamba te babomelaka o bato bazali komobatela yo seke likambo wana balingaki nde basala Félix mabe pe garde abimi yende andimi kokende victime mais likambo wana bato ya UDPS bakobetela yango kimo te likambo wana bato ya Congo bakobetela yango kimo te mpo na bango ezali sekele esengeli ete babomba yango mais bato bali kobimisa sekele wana bazali banani ezali bobele bato bino bokokanisaki bokosala na bango sekele lelo oyo wuto Félix akende
et oubeli moi moke makambo mako zalaka mbilinga Félix la Belgique a kéima kama santé Félix a kenaki boye Félix a lekaki boye Félix a lekaki boye et loko nini ezali bongo komo sala na République démocratique du Congo nini bazali kotangisa ba Congo mani tango bino bozali bongo komo loto tango bozali komo tika la bobele kimia na makambo bazali koleka ba Congolais na eka ko beta pe ko fungula bilo misukulu ba ete botala likonga ya bantango na bino malamu boko mona ngonge bele miboni botala kama makambo eko sala meza na bino baluba ezala bandeko na biso yi deux pese ezala bino bato union sacré pe bino bato ya ngambo mosusu boko mona mboka lolenge nini boko linga bobele misolo koyiba boko tala nano bo moite pe makambo ezali koyela biso te Congo ezali bongo na makambo ya kusakana te nazali kozongisa bino makambo ya Laurent Muzelo Désiré Kabila nini alobaki kabu ya mema biso na maloba Muzelo Laurent Désiré Kabila. Le peuple doit se mobiliser, tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. Moussa lobaki boye to simba makpangola to simba bibundeli poete to bunda soki te to kokoma baumbu ya bai matuchi oyo poete bazali na musala banyangala kato ya kusala batuchi bali bango moko te batuchi na sima na bango ezali mindele bapesi bango maboko bomoni babili kintol batelemi bomoni ba Ramaphosa batelemi bomoni ba ko telmisaka ba Lorenzo bomoni ba ko telmisaka bato baike pona nini ba ko luka bobelo lenge nini ya bango bazwa mabele makongo ba ko luka bobelo lenge nini ete Congo bwa biso ekende talatina nazali bobele ko moyebisa bino ete Congo ezali mboka la kati ya Burundi Congo ezali mboka oyo bato bazali kotala ba Belge basi bateka Congo kala ba Belge basi bakaba Congo kala Belge nini obilo bokobeta na ye lisolo oye boko ko Belge pa ali bongo moumbu Belge azali moumbu po ete ateka ekolo waye ateka bonsomi boye Belge azali atana mbako moko te to liloba te ya koloba likolo ya Congo yango nazali koyebisa na bandeko bipai biso tozali tolongwa nanu kati na biloko bizali etina total etumba po ete Congo ekomona mantanga na mantanga na mantanga tango boko na likambo ya génocide boyebi ete lolenge ni génocide salama balobi bango moko bato ba déclaraka génocide balobi ko baboma na Congo ezalaka te kasa tango kolomoko te totombola mongongo po ete to revendiquer ba droit ndenge bolobaka lokota ya français yanga mokonzi na Angleterre na mboka le grand professeur Achille Mave na mbongo na Mireille Mave na totombola mongongo te mwana mère de Bruno na Autriche totombola na mongongo te yanga lik makanaki prisonnier de Jésus totombola na mongongo te ne tumbo to aliko bunda tozali bobelo kwa bato la bolema be konganga kang bang 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 ba pe na sima na yango tovandi kimia lokola ba magorodo kasi makambo ezali malamu te ba ko bomatina kati ndako ba ko boma na ebisaka bino na belela kala lobi mona mboka Félix Antoine Tshilombo bachela ye ba surveillance ti na bilamba boboya kaka si regarde akufinde nini makamunini makoleka bolingi bobele baboto na biso ekolo po tozangi makasi bolingi bobele baboto na biso ekolo po te toele makoki te bandeko totika tolingana tozala bomoko tala likambo ya bosangi bolingo lelo oyo omoni ndoki belela kabu ya telanga na masina ndenge nini ezalaki na chamba Yo kisekedi boka ebiso to boyo chinono de bombi batala ebiso to boyo chinono de bombi batala de yokomi zoba Yo na se ya pula aya
yo, fota dito fota yo, oto fota yo, pepele kogola fota yo. Lelo ezalaki mokolo kitoko pe mokolo yesengo oyo bakongo mani balobaki basangana liboke po ete bamiyeba lolenge nini bakoyebala kotambola kasi tala ndoki oyo nayebisaka bino nkangi ezala lideso ezalaka bobe na lideso makambo mazali mayike kasi nakoloba yango na mwa parabole po ete baoyo bakokotola bakele koyebisa baconcerne etikali moke na tanga bango po awa ezali ebale boya mbindo soki na mbeli yo na mikolo mibale misato na kotanga yo po ete mobomi na biso sikoyo atelemi mpe tomoni ye tokoki komondima te bisika oyo bakongo mani bazali na pasi na nzala na minyoko bayokali po ete basala mwa eloko moko ke bainterpele conscience ya bato tobengaka bato malembe po toyeba lolenge nini tokorevendike badroit lolenge nini tokobunde tumba pamba te esengeli tobunde tumba tokokele vers bilenge balino na makasi kobelaka bango lokola tola misolo te kolukaka lolenge nini kokalaka po ete bango baya salamu alaikum mama ja wala bamisilma nanga bipai biso bozali na oyo boza na South Africa na mboka ngilo mpinga na naelo mpinga ngi merveille kitoko mpe bamapasi tokomonyoko papa Mikaele toko monyoko mama Celestine toko monyoko mama missionnaire na place 30 la mboka nita babe ifokwe moto pe bakoko lumumba toko monyoko ba mama moto mojali mozima mite petala bandoki bali bobe na kati na biso makambo to kendela ke sengela ki to sala yango lolenge leki ba police ba kiti la kati esika ba kiti banani beba oya biso moko ba eko créer trouble ba oya biso moko ba eko créer trouble. Est-ce que wana vraiment bozali kolinga mona mboka Martin Fayulu Madidi? Est-ce que wana penza bafuti bilo misolo pour la déstabilisation de la République démocratique du Congo? Bafuti bilo misolo boyaki lokola banguma na kati ya SID. Pona ko bebisa mosolo bato basali mibumike bitumba oyo ebundi lelo bato misusu babimaka mabanda te. Bitamboli de bango bikoma ya pasi. Bilo bozali koya ko bebisa musala oyo baninga bazali kosala. Tozali komo tombolo mingongo petala moloki na sina monyo na KBC yo. Yeba koseya soka sanzwi likambola ondeko. Oseya zali moto nyoso te. Oseya zali moto akocha yo mbanzi na panze tikino mokilie pomola yo. Keba na mosala osali lelo. Keba na mosala oyo bebisi lelo. Etumba ya bakongo mani yoko yoko bebisa ya mote. Mosala ya pasi yo toko mono. Po ete tozali na soutien te. Tozali bala ya bitike, tozali kobundana. Bino bozali koya pembe na Martin Fayulu lokola bandoki. Po ete boloko ye na KBC bino pamba te na kopomola bino. Lelo ngai moko na tali na misu. Boko zwa bilenge ba o banino na mpema ba o to na posa na bango bokele kokotaka bango bapota. Bokende komema la polisi. Po ete aya ko désorienter ba bete na bato ba masasi ba lacrymogène bato ba kima mosale sala mate Kongo ezali na boumbu ba Kongo mani bato bazali ko boma na ngambo ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi bino oyo bosepelaka na mwana mboka Martin Fayulu Madidi bino oyo bobenga kai tongo midi pokwa mama se ya bani su ko belela
maman c'est ya bali ko belela bo benga ye boye bise makambo esalami lelo akebisa pa longola baloki wana pene na ye pamba te bazali ko désorienter tumba ya ba valeur bazali ko désorienter tumba oyo tozali ko monyoko tozali na leader ezali mwana mboka Martin Fayulu Madidi kasi la kati ya Martin Fayulu Madidi boloki bandoki bazala ba guerre d'esprit oyo ezangi tina boko bundela nini boko luka misolo to boya ko bundela kolo tala lelo batola bolema basali makambo elongo bani te mosala mwa biso pe pema mwa biso ekokende koleka lokola ya pamba po biso twali banyama kasi na beli bino boyebisa mwana mboka Martin Fayulu Madidi makambo oyo ekomeli ye ngai pe mamose ya natindeli ye potambola ko papa awa ezala teke mamose ya papi ndeko tika mosala ya mabe ozali kosala nzenga ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi soko moni mo ete bima na parti na yelo lenge badondo mbasi bamona ki ete kulusi ya bokonze kozala malamu bakendaki lelo basuki wapi lokola ba oyo pe bamona ki ete bokonza Félix akokabela bango lelo bazwi yango libungu tulu yo zali ko détruire combat ya ba valeur tala ba congolais bolingo ezali te ngambo la ngambo ba ko wela bobele kanyaka ngambo la ngambo ba ko luka bobele bonsomi ba ko luka bonkonde na lolenge oyo elongo bani te yango la zali ko mosenga bandeko ba kongomani to sanga na liboke botale kolo wa biso na ye pe na pasi na motema makasi masalaki lisusu te kasi na lobi esenge na telema po ete na yebisala bato ete mboka wa biso ezali bongo malamu te bato bazingi biso balingi biso te tina nini balingeli biso te ezali bongo bozumba biso ezali bongo nkite wa biso ezali bongo mayelo nzamba pesa la bakongomani kasi bolingo wana bayei na kati na biso pona komoka bulaka biso yo s'abonner na chaîne Libération te olinga te o partager l'émission te o like te o sunga bandeko na ba congolais te bandeko la biso ba diaspora botala ba diaspora ya baninga ndenge ni bazali ko sunga botala ba diaspora ya baninga ndenge nini bazali bongo ko motombolo bandeko babango ba oyo bazali to soli na bandeko mususu to soli na bandeko bayike manso ezali ya koloba te kasi poete to koma na bonkonde pe ya kozoma kasi ya komikanga pe ya koyika mpiko poete to tombole kolo wa biso pe kita ba biso esengeli kaka ngai na otobunde tumba kasi to ko bunda ya monde ni esengeli to le kaka na inwenwe o tozoleka soki pe ba possibilité zalite okangami na moleke bandeko bazuyo ndo mone komba ya bandeko bayike lelo ekomi nanganga boye po ete tango bakoyoka nga bakobenga nga mwa bakopesa nga mwa $2000 bakopesa nga mwa $3000 naluka moya kolia na ngai na bana naluka kotonga avenir na ngai tala komba ebebi komba ekomi lelo ya belobi po ete babenga yo otali naluka dossier moko boye dossier ni na okena ngo makasi ngumba soko ozwi dossier wana tango bakobenga mwa 5000 bozaki mwa bato mitano motoba okabole mwa 1000 kasi bandeko na ngai congolais ko revendiquer ba droit na ye mokolo congolais a ko libérer mboka na ye mokolo nini to se soutenir bandeko na ngai division ekomi makasi nga na bombela ka droite bato bakoti suko ya ko déstabiliser combat oyo na lolenge moko bokolinga te po bayebi ke Félix aza faible Félix akokoka te siko force pepe mamoko ekobimaka na ngamba Martin Fayulu Madidi yango moni basalaki par tous les moyens pour la déstabiliser pour rendre lelo président à biso azala faible pour ete makambo bongate mais ngai nazali ko yebisa bilo za faiblesse te bato siko nde bakomi na kati na bato akati na bana ko yebisa bino na banda ko yebisa bino makambo kala bonjimaki yango te lelo na banzi bomonyo ngo diala ba photo la bilili bonjimi ete nga na za na longueur d'avance na yebisa ki bilo bato bazoya na entourage ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi bali bato malamu te lelo bomonyo yango tala événement ya monene oyo ngai kozala lelo ebebi likolo kaka ya bana ya kati aboye kotanga komolo ndeko po ete omiyeba me nalakisi oyo ya mosapi oyo atalisi ezala mosapi malamu te na banzi ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali okura ya situation
pe ayeba penza la kotelemela yango makasi pamba te ekozala eloko moko oyo ekopanza lisusu ekozala eloko moko oyo ekoteka lisusu République démocratique du Congo parce que ata parti moko te oyo ezali kosoutenir République démocratique du Congo baparti politique banso bazali bobele komowelana lokoso nayebi te mbongo yango soki bapesi bino mpo bosala nango nini pifo yango bozali komonukaka eloko nini bozali kosala tozali na ntina ya mpifo te tozali na ntina nde tosangana liboke tosala lokola baninga bomona baninga na Sénégal bakangi moko na boloko alobi te oyo epatikali kuna libanda azali force bino nyonso bokele kosoutenir ye bomonaka bandeko na ntango ali mumba papa na biso le père de l'indépendance bango nyonso babundi etumba ya lipanda lumumba na boloko babi esengeli moko na biso abima me bino motema mabe bozwi yango wapi mpona nini bosala te lokola papa Nzezalandu azwaka kani ya komandima apesi yango papa Kasavubu azwi parti ya bako alobi ozala président me nga moko nde président fondateur awelaka te motema ya kowele uti wapi ya nkenzi ya loka musala malamu bato bazolinga basala tala sikolo lenge bakoteli biso na kati ya ndako mpola koboma lobi ekozala nini lobi ekozala nini bino bokalisi pasi ekozala kaka ya Félix Antoine Tshilombo pasi ekozala mpe ya bakongolais alors tobunda etumba ya solo ata kotokola bamabe ezali aye po akende kosinir me mboka oyo ezokonaître pasi ezali bazoloba Kongo te bazoloba Kongo te bazolobela bakongolais te congolais telema longola bonyama nayaki mpenza lelo kobeta mbela oyo na pasi na motema koloba ete bandeko na ngai ntango oyo ezali ntango ya kobowelana te ntango oyo ezali ntango tosangana liboke po ete bato bakoyemba bato bakoloba baza bakongolais bazali bana na bino te bazali bato bino boutilisaka bango te lokola nzala ezali opesa $50 mpo somba ye olingo ya kosala mwa defi na yo mpo bebisa odestabilize mwana mboka Martin Fayulu Madidi oyebi ke bato bazali na nzala ozi obengi bango okabeli bango mwa $200 bango bayei mpona kodestabilize komba. En tout cas mes frères, je suis vraiment déçu et désolé neloko bosa ndekala sakolo baba koko jina bokula kaikala songanzila ya kimbangu dia ntumunya tout congolais inesono comme un seul poto de l'ifambo kala biso makambo bomona mukete lobi to kocha maboko la mutu tribalisme za musika la biso au pouvoir na biso eza la musika bandeko nanga nous avons inséré pour ba soda la biso ba abandonné tango ba soda ba abandonné déjà pour ba ozo mbongo te zali ka munene ba soda la biso ba lâché batiki donc munguna aza kokota la yazo mundala mutute po ba soldat ba ozo mbongo te ba occupé bango te awa la police ko miyibi lobi nazo bisa bilo population telema ki la bibundeli nyose kana ki la police chance ba kota ite lobi ki chasse ningana ki ba telema ki ba lobi cette fois-ci sur la police koti na mituka ndenge zo ya koyiba ba ko bomana alors ba konza la police la beni bilo matoki guerre civile ko banda peuple a se mobiliser alors bien lokola la police ezoya koyibaka bango bazobeta mbela bilo bolingi te basibi pe bango bibundeli soki la police emeki ma bakomona lobi bato balalaki te basaelaki bango oyo bakokaki kosaela bango et puis la police eyebaki ekimaki cela veut dire ce sont des voleurs la police wana baza bamiyibi alors bobenda bango matoi lokola bino bokabi bamandoki mpona koya kointimide kokotela bato na bandako mpo bayibaka bato bamenasaka population boyebaki population asa telemi population lokola telemi ako revendiquer ba droit
à bon attendeur des billes le boulbak sali la guerre sera longue et populaire peuple à côté à côté les mains mais bino bato besoin de bon déstabiliser combat à mon amboka Martin Fayulu mani bandoke batinda bino boya pelena le lobo bani ko bila kisami sur la bino boya baké to ko dévoiler bino que Dieu bénisse la République démocratique du Congo unissons-nous to bon de la Nzambe tata tika biso te bana ye to bon de la pour l'avenir ya bilengi ya Congo za en danger alors c'est le moment où jamais ya ko bundela mboka la biso bon mona makambo te à la légère bon mona makambo te za makamba bolema elle makambo ya solo ingeta la patrouille la mort nous vaincrons que la paix doit quitter nos esprits. Merci Nakabu à l'homme puissant de change de l'équité d'âge. Premier rétablissement la pape Dieu directeur recherche stratégique et sans mon compte pareil mais mission personnel mission panga la maboko pour la communauté.